Isiangar moko lura batambongo. Message des gens tellement bref. Message de l'église Iloba est pour faire sa prospérité, pour faire sa abondance, pour faire sa foulugate. Mais valeur l'église est na mukili pour na obikisa bomo ya batu ko la suka ko na mboka mboka na ya. Voilà nous bâti recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera accordé. Oh, yazana mayele au luka kukontaliko. Parce que nzoto oyo evandi wana nzoto nyonso ezana mukole bandaki. Ezana mukole pe kosuka. Mais nzoto ate ezui fin nango molimo et vivre bombo ya seko. À quoi bon, nakata mukilo kokota à l'église ko sambela nzambe mukolo kufi omoni ili faire, ça n'a pas d'importance. Mieux vaut que zaka nyosa mukili me ko lwa ko zwa bomo ya seko lisiko eyikana milimo na bino mukola suka emona mboka na ya. Nanu na oyesika na bezo basambela azwa nyoso me azanga lola. Zamba senga ka moto asenga biloko mibalete. Salomon azaki très sage. Zamba mona na ye tête à tête. Salomon senga eloko ne solingi. Mais ce que ça la boya lelo, banga basenga nini? Banga basenga mbongo, ozwa makambo bele Salomon bi. Opesinga na koma ruba Israël, pesanga kaka mayele. Ndega sayi mayele, mais nyosha mukili azanga ki akote. Moto asengi bokonza likolo boye mepana kolo akozala ndenge nini. Donc la nuna yemsa bido banda bo mwana 4e, 5e année primaire, 6e. So na fuka mna moto ambedo nzambe la kisenga église ya solo na kosamu na mokilo. Mukona kufa na mona yo mona ngatina sana se na solo kana yo olobinga pena bito yo kani. Amen bota. Mais et qui me poussait de demander tout simplement le sang par seule personne. Rien que mon imou n'a tata moutrevano kambanga. Mais le lot bat mingi ba koma so koti na liloba bando kota kuna uzwini ya ligozwa nini. Ozwa ngo, ozwa liban, ozwa bana ndia ibike winza masali. No. Landa kaka liloba mokola suka omona mboka na ya. Ele kinyosa mukili. Nyo septika la. Si on peut bâtir na sanduku bachaka combien? $100? On peut se montrer na yo. Na montre oya oya umona oli boso akolongo la chela poche. Après atia maboko na mutu yo ya kufime na sina ji montre na ngai. Ata ke tambieux. Amen bota. Niloba et pour ça exemple de batanga ka tous les jours riche na Lazare. Lazare na pashi na mokilo ase riche kolia kolata kotonda kodondwa olia kabla Lazare atamwa sani ya moke ali ata pembeni na kaka wena na sa table na mboa ba miette mokolo ya kate ye Lazare akufi na bokonzi na tata riche pa landi na libulu na moto ti na lelo riche sika bamona ya zaka kawana kolela na kolela seko na seko. Mais Lazare n'a pas beaucoup Abraham dans l'école. C'est qu'on a ce côté de l'eau, la vie éternelle est tellement important. Bako sabilote, balengo la bilote, que ndé utakuna tala kutazumo na pasi epsa pasi na ngame, suka na mboka na kembo. Komona lola eleki nyoso. Komona lola eleki mbongo, eleki poto, eleki ba maplombe, eleki tout. Nzambe pesa na mbongo, païen. Nzambe na bala païen. Nzambe na reshi na examen d'état païen. Nzambe ba okolo na mona poto païen.
Mais selon le royaume de Dieu, le reste, ça vous sera accordé sans qu'on se donne de la peine. Le reste, vous en aurez. Mais tala Salomon sengai mayele, mais tala biloko azaki na le roi moka kokana yete. Vraiment, s'il vous plaît, frères et sœurs, ma bungi sabino zelate, boyi kampi ko bolanda iloba, parce que yé pona tinda bino na bien matériel, il y a mon épéchi bokabani bitumba, soit na division dans la famille, on a toujours kaba bien matériel. Mais bino bilo kwana eko sabinote. Et comment on a beaucoup à Satan après ça bâtonner rapidement, facilement. Mais il va pas toujours. Il faut les gars avec table. Il faut qu'on la lamba yo. Il faut préparer au côté. Ata yeye et dominer yote. Ata bujango yeye au mona okapa. Mais au mona moninga na valeur. Yango na kola zeli sarabino. Yango na kola sengabino. Vous s'attachez dans matérialité, ça serait mal fait. Mais attachez-vous. Soyez à tout moment serein, confiez-vous à l'Éternel, rien que pour l'obtention de la vie éternelle, c'est ce qui est important dans la vie d'un homme qui prie Dieu. Sambelandam nao, beaucoup la souka, on dit mon ébika, aucun voyage. Pour la femme, pour la yikanisa, ma bota noso, mamona, pour les deux, la tata kongenga, tout ce qui est pas la tata. Zamdo mo ita tamza sadula basi mato pele kumpeke mungu kana kule na bodi ndo mne tuna kukutoza tazo mosha para kutamu shaba pona mno ba pona mno ya wenza ndako mo yisi be yika kata bongo pole ndo tana ndo shamba kana moko to sabu boto pe kibya pe bodi mo kata na bota bodi watata mani no santo yika na bodi yika na pe kata na bota ibota mo kama kimeza kata ba pona mno ngo santo fungula banzara bo mukano tata iko kishamba kata bota na Congo Jésus Christ na Nazareth na kwa msantu bel bila kile bomo na seko amen. Boko na kumbo na Jésus Christ na Nazareth. Merci du bon temps pour ça parce que moi a bilenge mais ko do kutombola. Merci na Merci.